Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows de Nar TV, merci Nabao Balandi des shows de Nar TV. Tu es tous là ensemble, kakane tous la ranabino, papa, maman, Simba, Nabokebi, Macheza Mabe, Macheza Maboulou quelque part. Quel est le problème? Zala brancher tous les canaux détails. Rapidement, avant de mettre le solo Nabiso, tu as été coupé Sabambote Nabiso Nango et Angola. Godé maman na Sissi na Deo Paris Défense. Et ça là yo bien, wana sponsor officiel, il y a des shows de Nar TV. Mais pourquoi pas topé sa pembote na balandi soit des shows de Nar TV. Et si ka bozwami nzambalo la abate la biso na mabota na biso, tokuta na gato solo la journée et l'âme, okata mabota na bino. Tobeta li solo. Nazana li solo moko maman na biso abenga na des shows de Nar TV. Maman lobi des shows na landi émission na yo très bien. Et loko na kangi na kati des shows. Émission zosa les a très important. Et loko mama kangi na kati ezaboy. Yebisa bandeko basi des shows kaka ndingo lobaki. Kuna ozolinga okende. Eske nzele ezali? Wana o mama kangi. Kuna yo lingo kende. Eske avenir ezali? Quel est le problème? Toke na détail. Mama lobi des shows nazala ki na mboka. Na yaki kozwa chance. Na lingana kina mobali moko ya mundele. Mundele amemi mama na biso awa na poto. Bref, tant bakomi na mundele na poto, mama lobi des shows. Kolongwana mundele wana na Afrique, tant mundele aye nanga na poto. Famille nanga babenda inga matoi. Kuno kei vanda na libala. Koboma libala te, koboya mundele abatute. Po yenda longoli yo na Afrique, ake na yo na poto. Mais chose grave. Koko mara na poto, 3 ans ya pamba. Mama aboyi libala. Mama aboyi libala. Yango mama lobi des shows. Beta li solo ponga nazo futa o yanga masumu. Et c'est ça. Ya masolo to bete ya blagite. Eza blagite o eza ba vie réelle. O eza ba masolo ya solo. O eza ba histoire vraie. O esalami pa muninga. Apesi papa des shows beta. Pesa conseil na ba o nanu basali angote basalate. C'est ça le problème. Ya o eza ba histoire vraie. Vie ya mutu. Alingi to lobango po esunga mutu moko quelque part ko sala erreur ya salite. To beta li solo. Mama lobi des shows 3 ans ya pamba na komi na poto. Mama aboyi mundele. Aboyi mundele sans raison valable. C'est-à-dire ezaki posa na ye akabwana na mundele. Mama habite du fait que na mona mundele angope marque kaka net pe mbule ezoko mebele. Yaya mundele wana tango alingaki yo na Afrique, mbule ekomaki ebele te. Akomaki na age ebele te. Tango akomisi yo na poto, mundele akomi na age ebele. C'est ça. C'est ça yaya, eza ba erreur. Mama lobi des shows, tango na ingina boma libala. Na kuta na mosali ya nzambe moko esika na bandaye ko sambela. Ayebisinga ndeko mwasi ko boma libala te. Mais du fait que kotaki déjà na mutu ya mama il faut boma kaka libala. Bref, mama boya ni na mundele. Ebi mutu, so azo kabwana mutu aza na posa mutu te, et cause à la sans raison, mutu a se décidé parce que pour ça na ide na mutu me komike a se débarrasser. Ça. Ya o no ko abana. Na bete la bino masolo bien clair pour comprendre. Maman bi des shows. Et loko kako lobaki, c'est très capital. Bande kwa basi avant to bo mama bala. Kuna tolingara to kende, est-ce que zalaka bisika tolingi to kende zalaka ya biso? Yango mama bi noko abana na yoki ka ndengo lobi kuna esika yo ponyo kende, est-ce que nzele zali? Mama bi desho na ofuta masumu. Nga na ofuta masumu, mama lobi nazo futa oyanga masumu. Quel est le problème? Mama lobi desho de ko kabwana mobali ya mundele na eko kuta na mobali moko elima. Mama eko kutana na angwalima ya sans papier. Yoka.
poto makambo ebele mama bi de show na eko kutana na sans papier mobali na lingaki aza sans papier mama bi de show ton to lingani na sans papier ngana famille na nga kute pesa ki makelele comment oki ko kima mundele oyo aza posé na mboko ya memio po okendo linga un sans papier. C'est ça le problème. Olo linga ata soki olingi congolais lokola yo mais azala muto aza légal muto aza pe na vie normale mais yo ke kolinga sans papier to lobite ba sans papier ba komi banyama bo biso ba masolo beton to betara confusion na confusion sans papier anyama te eza mutu mususu esengaki kaka yo ozala pont ya vie na ye po azala o yaza obligé ya yo ko changer destin mutu te destin mutu esimbami na nzambe nzambe nde asalaka destin ya mutu mutu mususu akozala sans papier oui mais sengaki kaka yo okozala pont ya mutu wana po azwa papier na nzoto na yo po azala o yaza lelo. C'est ça. C'est ça yaya. Vie ya mutu nzambe nde ayebi destin destiné ya mutu esimbama na maboko ya nzambe. So eto obeta masolo bo il faut kolandaka sans lisolo. Ko bimaka libanda lisolo to kozwa confusion na mutu. Balobi te ke mibali ya ba sans papier baza mabe, to ba sans papier ba na valeur te. Non yaya. Ba o pe bazwa papier ba sala pe loko te ba sans papier ba sala ya koleka. Ba o baza na papier. Tout ça ba réalité belé a na poto. Tala ba vie ba sans papier ba nango. Ba na ba vie tantôt meilleur par rapport ya ba o baza na papier. C'est ça. Ya ezana mobile mususu to mwasi mususu yo oza pont ya vie na ye oza Moïse ya vie na ye esengaki kaka yo ozala wana po yazwa papier akende. C'est ça. Wana pe ya ba destin. Tobeta lisolo tozonga na rai na mekika ko fungola ko to na potant tobeta masolo aboye. Souka na confusion. Nous avons affaire une communauté très difficile. Et on m'a attend tobeta masolo il y a un peu de sagesse, façon de parler pour ne pas blesser les autres. C'est ça. Mais sauf que to beta rakaka pour mutu moko azwa mayele. Noko de choix azwa lisolo noko de choix beti. Noko de choix créer masolo te. Masolo ekotara na téléphone noko de choix beti. Oya malamu ya yazwa o moni eza mabesa nini? Boaka tobeta lisolo. Mama lobi de show na keko kutana na sans papier elima ya sans papier. Bref, babandi vivre na sans papier. Mama lobi de show famille nanga kutu babandi ko tia makelele. Comment okiko tika libala pour que ndeko landa un sans papier na Europe? Mama bi de show bolingo ezala ka kwiti na moment na mato ekotaka ba coton. Ato lobi ebeta na ba coton ezokwea. Ya ona beta lisolo mususu na lobaki bolingo ezaka kwiti. Mutu tango alingaka yaya eza lokwa chauffeur azo pusa mutu kezanga frein. Kote kaka okendo beta na nde kota hotelema. C'est ça. Mutu kaso ezangi frein. Hotelema sa onde ni. Vert. Kote kaka okendo beta na mutu ba. Nde kote histoire ekosuka. Soit la vie ou soit la mort. Deka to solo la. Maman lobi de show to lingai na mobile au sans papier to vanda ki bien. Na héberger mobile pendant 3 ans. Mobile ya ninga na raté mobile moi c'est afuta kandako tout ça laisse ka mobile tout consort. Maman lobi de show chose grave. Même passion alimentaire au mundela bandai ko futanga tozoli yango na mobile. Tozoli yango na sans papier. To lena e passion alimentaire au mundela bandai ko futa. Bazoli yango na ye. Mama bi de show na bombi mobile, na bateli mobile. Jusqu'à tel point ba ko sala mariage na mobile wana ya sans papier azui kanda. Lisolo e bandiao. Omoni papier, kaskote manzaka e bimarat. Sans papier abimisi manzaka. Chose grave. Mama lobi de show to vanda na mobile. Tanka mobile azui papier. Basi babandi. Ya. Oui, bilo mususu tozo sala, c'est pas propre. Muninga sungi yo. Oui to boite mabaku ezalaka mais beta mabaku ango pe ezala te na miswa mutu wana esalaka bien te. Moi si wana sungi yo yaya to boite yo loba mais yango yo desho siko yo desho mais yango desho penda olingi na kosa yo lingi na kosa vérité nde to olinga te c'est ça. Oh mais desho mais yango desho penda biloko yo loba mais desho yo za mobilité. Yaya nzonzinge ezalaka mais ko sala ngo na miswa mutu wana te.
Et puis non ko encourager to salango. Mais question ka ke non ko lobake, ko salango na miso mutu anate o blessé. C'est ça le mal. Ça le mal. Batu nyonso bana ba erreur na bango biso tout toza na mota ou biso tout toza na ba défaut. Mais ko salango na miso ya mutu anate, ko salango na miso ya mwasi wanate, c'est pas propre. Maman lobi des choses tant ou kaka zu mukanda basinde basi babandi. Yaya, mais tant ozaki sans papier ba kipa kiyote. Basi badinga kiyote. Okoma ki lokola mutu moko za na utilité te na société. Mais lelo mwasi moko boya zu asungi yo ozu mwa kanda. Mais yaya, moi minimum de respect. Moi minimum à valeur. Moi minimum à considération, c'est ça. Maman lobi des choses na ofuta masumu. Na mobali onga na yaki kozwa ya sans papier ya to beta li solo ndenge ye to beta li solo nga na créer ma solo te nga na betaka ba pesi numéro de choix ngo na gravé na WhatsApp pesa li solo nga na obeta to pesa ka conseil na communauté maman lobi des choses mobali kaka tango azui papier basinde basi e ko koma na moment moko mama lukaki kaka a réclamer mais ndenge nini yo tango to zala ki papier zala ki te tout ça mais asimba mwasi lu tout a beta maman na biso pena boma yaya moto ya sungaki yo oui yo ba me desho ba betete pona nini oui to boyite mais obeti na cause nini po pekisi yo basi c'est ça obeta mwasi eza mamba bolingo mobali ya kobeta mwasi eza mamba bolingo mais yo obeti na cause nini c'est ça maman obi desho na mekaka ko tuna beta maman na biso pena boma a beta mama pena boma pona nini mama zo tourner maamba basi bref na se abolingo ka ndenge zaki loko basi babala naki mama abi de show toboti bana mibale ya liboso aza na 16 ans ya mibale lelo aza na 10 ans mama abi de show et comme il passe moyena bima isu na libala ezate ba divorce ngo peto oke nango ti wapi mama lobi de show na vandi kaka beta li solo mekotanga kombote na vandi kaka beta li solo. Ndenge to kabwana tango bo kabwana na mibali koto zo kende est-ce qu'il avenir reza mama lobi de choses nazo sibir lu potu na libalo mondi matenga mna pesi mobali mukanda ouais elingo lo bate soki po pesi mobali mukanda mobali akomi esclave non to lobi yango bongo te ça dit il faut comprendre gars sens ni to beta li solo bref bavandi na mobali na libala baboti bana mibale ya liboso 16 ans ya mibale 10 ans mama lobi de show e yaki kokoma na ba moment mo na ba 2016 ans kaka makambo ya ba makambo mwasi akendo tuna boya beta mwasi pena boma mwasi amona moyeta benga la police ba bengana mobali na ndako avanda ki 2 mois moko quelque part libanda après ye moko mobali amoni kete mwasi openda asali sanga eza ba gaffe onga mona osala ya bandumba ya kolingaka basi libanda mais na ki ko sala o na salite mobali azonga isima abondeli mwasi na ye talaba na biso ba koli tout consort voire même bato ba koma ko yebisa mobali non lokola bengeli o ba policier lokola bengeli o mbila kondimate aza mwasi mabe mais mobali par conscience yango moni ba conseil musu ba pesa biso libanda même biso mibali to ninga te ko yoka ba conseil ata mwasi no abengeli o mbila bo azaka mama bana te boka bwana po abengi mbila oui eza caractère mabe mama keba ko bengela mobali la police eza bien te. Franchement, dans la communauté congolaise, basio ba bengela mibali na bango bambila. En tout cas, franchement, na ko sote to dégoutaka. Conseil ba opesa mobali no ezaka ya malamu te. Donc maman na rolingate o bengela mobali no police, non, ça fait pas propre. Soko bengeli mobali police. Franchement, na communauté to mona vraiment que moi soyo alingi yo ta obomiso. Tika tolo ba vérité pour noko lingate maman moko avanda landi de show de na TV mais donc kwa bana habito benga la police non maman ko tikala ka ko bengela mobile no police te bo bongisa entre nous mais d'un côté na lobakelo que leki tika ezate mais to tika mamba okendo kufundana ka na la police ya mboka to ya bapaya eza mboka na biso te maman ko fundara mobile na la police te bo lukara bo bongisa kanda eza mupaya mobile abimaki babandi ko yebisa ye mwasi wana ko zongela ete tout consort abengeli ombila lingi yote tout ça mwasi mabe bref mobali yaki ko tala conseil o ba opesanga eza ya malamu te ya divorce conséquence abana bino bo divorcer mais conséquence et que là tabana
mobali azonga kisima habité moi so ya salisanga moi so ya sunganga voire même ba famille ya mobali ba komi ko yina mama na biso kolo lisolo ke boya ye mwasi mabe abengeli ombila yaya ndeko na bino avandaki azo souffrir mama lobi de show ndeko na bango bandaki ko tourner na poto mukanda te eloko te na bombi mobali 3 ans na sali na mobali mariage na pesi mobali mukanda mobali français mais famille na ye babalukeli mama na biso kolo lisolo boya ye mwasi mabe yango ba mama na bendi bino pe matoyi koto ko bengela mobali no police te eza vraiment erreur à makasi eza ka comment dirais-je eza biloko mo na communauté en tout cas eza ka vraiment condamnable communauté na biso to telemela ka basi o ba bengela mibali ba policier o bengela mobali mbila mama eza bien te bobunda bobongisa akende na yeme ko benga mbila te yaya vima baluka tangwa lobi oyebite ndenge kozala. Ah ouais, maman obi de show, bref, mobile aye kozonga. Abengana gi mobile, mbile bengana ye mobile. Falaka kendo porter ba plainte kande ba pesa ba conseil, fundaye, salaboye, ba pesipe mobile kozongela ete ya. Mo ba conseil mususu za na communauté ba faux conseil. Tika ko pesa ba tumi bale ba swani conseil olo ba keke funde na la police, non. Tika ko pesa ka conseil na mwasi na mobile ba swani oyebisa mwasi te boya yete. Yo pesa ka conseil na kati. Oya malamu bazwa ya mabe batika mais tika kopesa ka idée bakenda kufunda batu na la police c'est pas propre nga on a ko ça l'émission te na yebisa o mama kendo funda ka mobile na la police non ça je peux pas biso to kopesa conseil décision ezayo atane bandeko bayaka osenga conseil biso to kobeta lisolo bandeko ba opesa conseil na ndenge balingi ba olo bakende ko funda ye mema ye na la police mema ye na justice décision finale ezaka kololikam yondo koyoka ya bien nanya lobi bien conseil nini oki kolanda c'est ça mais ko bengela mobali mbila eza mabe bref maman lobi mobali eko senga pardon ba yeko yokana azongisi mobali na ndako malgré ba vanda mais mobali akoma ko réclamer et salanga pasi ndenge okenda ko funda nga na mbila yango na lobi mama ko lingaka to funda ka mobali na mbila soki problème eza bo se séparer kat na bino mibale. Lobby peut-être la nuit peut vous porter conseil. Bon, qui bongisa. Faut pas aller toujours na bambila, na ba justice, na ba tribunal, ça fait pas propre. Mais elo ni tuenge to lo bana di solo mama na biso. Mama lobby de show beta li solo. Kobo maliba les amalamu te. Mama akimaki mundele ake kolinga mobali ya congolais. Mais lelo oya zomona mama lobby de show na ofuta nde masumu. Ko beta. Tandis que mama abi mundele to vanda na ye mundele atikala même pas. Koganga ata ya pamba mundela beta ya ata mukolo moko te mais mobali oya eko pesa mukanda eko pesa papier niveau azo nyata mama oroboyate mama lobi de choix nyata kanga na ndenga jeté mais bana mibale na boma isusu oyo natikala na bana mama vanda voilà ça dit yaya eloko l'équipe tika ezate libala nyonso ba problème ezala libala nyonso ezana ba problème nango couple nyonso ezana matata nango couple mote ba webso ke bango bazara bien te ndako la raté et sikoye ba mai etangaka ezate oya zana mato ya koyoka sani oyoki mama na biso abi de show beta lisolo bandeko bazoluka ko shanzaka mibali ko kimaka mibali ce n'est pas bien mama lobi de show elo na olingo yebisa bandeko na suka nazo futa masumu ya mundele o na kimaka mobali na yeko linga toboti bana mibale me makambo azo salanga moyena sala lisusu ezate bana mibale na kati na okiko linga te na boma libala pona kende su koto mususu mama lobi de show na komela même mundele mukanda na senga ye pardon pona kima ye to swana te ngamo na dégoûta ki na kimi mundele chose grave oyebi réponse à mundele abi vous les africains c'est comme ça tetolo ba lingala mundela oyoka ovimba mutu mundela lobi bino batu mwindu kaka boye soki to bemi bino na poto ozuka mukanda suka bokimaka esali mawapas na soni et réellement mama kimaki mundele mais mundele apesa ki mama mukanda mama akimi ake kolanda ndeko na ye yango mama lobi de show pesa conseil na bandeko basi o bosi bolingani na liboso zala na ye bishanza ya mibali yaya okotika o esengela ki ozala na ye oke kozwa elima okotika o esengela ki ozala na ye oke kozwa ngwalima mama yeyo azolela mama abi de show libala o na vandi
famille mobali bakoma ko yinanga mais ndeko na bango nazwaki ye sans papier lelo aza français tobotine bana mibale ya liboso 16 ans ya mibale 10 ans lukutu nazozwa nanu nazwa te esali mawa passe na soni yo vandi na mobali na yo ya vanda vanda longola esprit ezoluke bouger yo ebomela o libala longola esprit o ekokosa yo o chanze mibali lokola bilamba ekosala propreté voilà yango mama na biso lobi de show beta na kimaka o yanga libala mais ekima ngando mbula akenda na ebale ya kanisaki akebombana nzoka akende po apola nzoto mobimba mama zozwa lukutu ya solo voilà elo to imtolo bangwana mais mama lobi de show na kangaka mutema na vandi choix ezate mobali pe na pesa mukanda akoma na bizaleli na ye famille na ye pe bakoma koloba loba mais babosani kengande na sunginde kona bango po akoma français voilà autre ngato loba yango wana numéro de show de Nar TV yango wana gravé na WhatsApp kozwanga benga biso pesa ba sujet bien o ekomeli ekomela ba misusu te ko sala bien n'oubliez pas le plus important partager ma solo à nos kwabane ko sala bien tant to partager nde na onzo la bino ma solo ya tant to betara ma solo ya bien zwa o moni eza bien te po na yo boaka ma solo eze belé to beta pe misusu ekoya yo po ko sepela na ndimite na ko sala ka ba émission nyonso yo omona ngoga bien eza pe na msu na beti ya ebeti sa oli bakute eza juste li solo ba pesinga na beti ebeti sa oli bakute eza kaka conseil na kati ya communauté mwana mayele to mutu ya mayele ayokaka voilà biso tout ozo bakisaka ka conseil biso tout o bakisaka mayele mutu akoka na vie azate yaya nanoko de shopendenga avandi akoka te biso tout ozo bakisa. Donc voilà, merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez que ça la bien. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Puis sa réponse, ciao.